Zokate kingwe simbite. Deuxième jour, troisième jour. Mandoki bazonge simbate. Tobi tokosala ndenge ni mabondeli ya mwasi toki. Malgré tokangi mobali. Mobali yaka na kisime poto boma nzamba permettre te. Kingo ya soso ezokoma ebende. Mwasi oya cede. Pression ya yayeleki yaya liboso. Baye pananga. Tango baye pananga na tini bason biloko cérémonie salami. Ok na yaya na etoye bani azandoki. Bien aimé nani akabayo. Nani atekayo. Nani dirija yo na banda kwa molili po yo lela. O nyonso dirija na banda kwa molili. Mabele fungwa memela ye. Mwasi wana tellement mobali akomi nako dekuchetala. Diable yaka na intimidation. Diable soka na mission kokota na kati ya libala nayo. Azana mission kokota na kati ya bomo inayo. Ako multiplier bitumba na façon moko mo Kristo po yo olemba. Soko bombi lisumu waneza lokola nyamo zo bombe na kati ya lidesu. Yango mutekolia yo. Po nyama ya na kati ya lidesu yango nde liaka lidesu. Soko bombi yango ngonde kolia. Yango moni monde ténèbres to bande ko profiter ko kota na via ba Kristo. Mo Kristo azo sambela. Azo yemba makasi. Azo te ya makasi. Me alongoli sa mwasi moko zeme. Sio ya kokena banda kwa banganga. Eza na évangéliste belé ya monde ténèbres. Oyo baza na l'église batondisi batu na kosala ba pratique bazokota bana na nzambe na lifelo bakota na bana na nzambe na kati ya ba prison. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour vos souhaits, vos motivations, vos encouragements. La chaîne Oyo DVM Daniel TV. Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Merci aussi à cet homme de Dieu que Dieu a pris quelque part. Nzamba loroti bisika moroboye, le lonzamba komisie muto azomi ma témoignage à Sangomala Mwanzambe. Alors, tozo continuer na ba témoignage na biso na ebisa kibino que bisika nyonso botala ba témoignage ya papa Daniel. Bomona ngo ya ndamu ya mobimba eza awa na DVM Daniel TV. Donc venez ici, abonnez-vous massivement, commentez, partagez et puis pourquoi pas vous télécharger peu émission, pourquoi pas bo bengi sapé na bamboka obino vous allez pour être musala nzambe aya ko témoigner preuve à l'appui batumsu balingara ba mona sur place bandima. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore en train de continuer la série ya ba témoignage le ngona papa Daniel na PC déjà mbote. Bonjour papa Daniel. Bonjour frère Diedo Diasso. Vraiment papa Daniel. Mikolo mo ebele bana nzambe bazo benga baza touché na ba témoignage aux opesa oyo. Oui, bana nzambe balandaki ba témoignage o na ba chaîne ebele. Mais ba déclaraki vraiment et bazoko kakoyeba te première partie wapi, deuxième partie wapi, troisième partie wapi. Yango moni tangu balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tango déjà bana nzambe ba réclamer yango moni lelo toye ko bandakati na ba témoignage o na première partie, deuxième partie pe balandaki, troisième partie pe bolandi, quatrième partie pe bolandi, cinquième partie pe bolandi oyo siko tozali na sixième partie o to sela bino mukolalo et à sixième partie tikete na nzela ba témoignage oyo ndenge nzamba lobi na biso na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoye babosolo pe bosolo ekokangola bino soko landi témoignage o tina suka o commenter amen tikete bosolo oyo ekangola yo na libota na yo. Vraiment bosolo ekangola na libota na yo nzamba pambola bino. Tozo continuer papa Daniel ayaki ameki ba tentative. Maman munene ebisi abizonga longola batanta alongola ba mitambo ataki. Mais après ça eloko nini yaki papa Daniel. Bon wane si tolobela kiango bana nzambe balandaki na cinquième partie. Maman munene aki koyebisanga lobike lokolo resirte opesango fois-deux. Et na fois-deux wana nazopesa yo condition siko na pesio babandenga siko ba condition. Boso condition boso babaki eza secret. Non ezalate ezalaka oui bayeko bakse sous condition balobi yo na moi okoki kotika la kobota te okozwa basi okobala moi basi mais kobota ndo kotika la kobota te po tozobalisa yo awana des na biso ya monde astral
oyo ali sirène na kombo ya madame Tao Tao. Omoni yende akokoma femme de nuit na yo oyo kozala na ye akobotelo bana awa ye na bana wana nde bakobanda kobundela yo. Donc baki kosalisa nga mariage spirituellement. Lokwa nazali patron ya monde astral oyo bapesa nga na diriger Congo na biso mobimba pendant 24 ans. Nde na yese bana na Nzambe nga bapesaki nga na dirijaki mai ba oyo badirijaki mokili bazalaki ba oyo badirijaki zamba partout bazalaki nga na dirijaki mai se ya mai nyonso ezali prison. Soko ozomona meme na quartier vandi na balabala na yo ezala série elanga ezala série ya mbula ezala kaka mai yeba place wana ifo mo Kristo kotela ngo mabondeli yeba ki place wana eza déjà antenne ya monde astral aza wana donc quartier wana eza déjà na prison. Donc tangu basali singa mariage wana nalingi bana Nzambe bele ba comprendre ebele lelo baza na mabala bazomona mabota te c'est parce que babalisa yo déjà na mobali ya butu babalisa yo déjà na mwasi ya butu oyo azali sirène po tozali na ba mami wata na batati wata ozomona tozali na ba déesse na ba prince ozomona baza na mai baza na zamba baza partout po batebele bakansaka ka ba sirène bazalaka toujours na mai ba mami wata batati wata ba déesse ba prince baza toujours na mai non baza partout. Tango tokoya kolobela likambo ba mari de nuit pe femme de nuit toko kota na bino na bozindo makambo yango. Donc ozo comprendre que mutu nyonso oza na difficulté ya mabota luka Nzambe yeba ke entre yo to mobali na yo moko za na femme de nuit to moko na mari de nuit na be milimo wana soki tozoza nango boti na butu na moi okozala na difficulté ya kobota eza pe na basi to mibali ebele bazolanda ngai omonaka mibali bayaka bakimaka na bomoi na yo omonaka basi bayaka baumelaka te compréhension ekoti mariage bonge bosala epanzani eza na mari de nuit moko to femme de nuit oyo akotiaka trouble wana po lelo yo bala te puisque okomona mutu mwasi moko boye azana mobali alingi osele malamu to kaka bakoma na point po babalana to mobali wana laki eloko moko bien okomona mari de nuit wana lati forme ya mwasi wana abimeli mobali wana na butu afinie kingo soka sali bongo des fois mobali wana kimi wabia na lingi ndoki orke mamo zano ndoki te papo kima mwasi muswa zala ndoki te ezalande mari de nuit ya mwasi la telongia mwasi wana ndenge moko pe mwasi soka na mobali ya butu mobali na kolate longi wana komi pe kobimela yo mobali ndenge moko pe kobimela mwasi panda zo bimela bino yeba ke libala wana efosala nini ekufa yango basi ebele lelo bazolela mibali balingaka biso bakimaka kaka libala elaka nge beba kaka pasteur bondela ponanga lokola ba pasteur ebele Nzamba pesi bango ngolu ya molimo mosanto te po bamonaka makambo pe bayebaka makambo yango moni délivrance pona bandimi na bango ezozala pasi mengai Nzamba pesi nga manda na nzela liloba na ye Yesu Kristo ndalongoli nga na libulu ya ténèbre aye nanga na lumière apesinga manda pona problème na yo alobi Vasco obebisi ba vie ya bato tango molai okangi ba vie ya bato na kati ya prison te bato na boumbu tango molai yango diable apesaki nga manda pona kokanga ba vie ya bato pe kobebisa ba vie ya bato lelo Yesu Kristo alongoli nga na libulu ya ténèbre a transporter nga ye nanga na lumière apesinga lelo manda pona yo bien-aimé apesinga manda pona longola yo na boumbu oyo leli nango na kiseliba prolonger tango molai o chanze beglise likambu na yo lelo na nzela na témoignage oyo eze so chanze beglise te eze so ya chanze ba pasteur te po Nzamba tindi ngai pona problème na yo lelo mutu oya yebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafongolaka mutu oya yebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka lelo Yesu Kristo apesinga manda pona longolo na boumbu Yesu Kristo apesinga manda
pour na délivrance na yo po ete mosakoli na mosakoli aza na likabo na ye likabo nzambe apesi ngeza ya délivrance yo onyokwami na bamari de nuit yo onyokwami na bafemme de nuit yo onyokwami na célibat prolongé yo onyokwami na stérilité tango molai kohésite te benga Yesu Kristo apesi nga mandat pour na problème na yo soki obengi na kopesa ba directive tokokota na ba prière okomona Yesu Kristo akokita akosalelo makambo ya minene tangu bapesinga babalisinga femme de nuit wana okoki kobota te na moi yango moni basi ebele mibali ebele baza na basi ya butu to mibali ya butu babotaka na bango na butu na moi bana difficulté mabota eza pe na mibali ebele to basi ebele babala na butu na moi bana difficulté kobala eloko ni elelisaka yo lelo nzamba ye koluka yo bien aimé ko bangelo ko moko te po ete Yesu Kristo esi alobi na biso na mokanda na 1 Jean chapitre 4 verset 4 bino bana na ngai esi bolongi alléluia bien aimé makila na Yesu Kristo esopanaki mpona kolonga bitumba na ngai na yo Yesu Kristo alobi esi tolongi po ete ye aza kati na biso aleki oyo aza kati na mokili ozolela nini nzambe ekoluko na nzela témoignage oyo aye ko traiter baka difficile nyonso ya yo aye ko pangusa mai na miso na yo soko yebi keza yo nde nazolobele siko zali ogangi amen in autorité pe o commenter amen siko zali bolamu na nzambe wana ezokokisa malikolo na yo o comprendre babali singa mwasi wana panda babali singa mwasi wana bien aimé nazalaki na ba camarade baboti na basi ebele nazalaki na ba camarade baboti na basi ebele nga nasali vie ya mobulu nabotaka te mwasi nyonso oyo nazobima ne nazodétruire vie na ye nazodétruire mabota na ye nazomema maboto ne na monde ya ténèbre mwasi wana vie mobimba otikala kobota te ozomona mwasi nyonso nazobima na ye soki ake kobima na mobali mosusu tangu na bimine na tiki semence kati na ye tangu yake bima na mobali mosusu semence wana ebendi étoile ya mobali wana nyonso eke nango na monde ya ténèbre entre temps mwasi wana de azwi caché à prison entre temps mobali pa bimine asali nini azwi caché ya prison yango bien aimé pendant 24 ans na yebi ndenge diable bebisaka via moto na yebi ndenge diable akangaka via moto na yebi ndenge diable anyokolaka via moto mais lelo Yesu Kristo ndazo utiliser nga apesi nga manda pona kosilisa kolela na yo na nguya na nga te na nguya na Yesu Kristo na nzela liloba na ye omoni ba mission ko na koma ekosala yango wana puisque naza na femme de nuit kati nanga na un esprit protecteur kati nanga o na komi kosala na bango musala pona ko détruire ba vie ya bana mibali pe ya basi tangu na bimi na mwana mwasi wana yebake na récupérer nyonso o eza kati na ye soka linge kozwa libala na zwi libala na ye eza na basi ebele babima na banganga obima na bandoki obima na bokiltiste yeba kelelo komi kolela vi na yo esi bayiba yango yo moko zalaki porte po vi na yo bayiba mais lelo Yesu Kristo aye koluka yo o nyonso bayiba kati na yo lelo zo récupérer yango na kombo na Yesu Kristo tangu bapesinga mwasi wana ba mission na badaki kosala yango wana c'est parce que na komaki kobota na butu na moi kobota te eyaki kosala ke nga basi bande kolandanga bango moko kolinga ngai malgré nazopanza mutu na bepasola malgré nazokotisa bamakonga na mabumo malgré basomo na bande kosala ezaki na basi ebele bande kolinga biso pe kolanda biso eza na mama na biso moko Odette siko zali mama Odette na Allemagne bambote ebele alobi papa me ndenge nini o mwasi ozane kande ozaki na donc mwasi na ye Papa, parce que tu ok, merci beaucoup. Donc, basi bande kolanda biso, bande pe kolinga biso, tangu na yesi koyo, kubala, na komi na mwasi na ndako, na yagi na basi mibale, na moi, plisi ya butu misato. Point na zwa ki ya mibale, po na ebeke, mwasi ya butu abebisi deja mwasi ya liboso. Moi abotizate
malgré akbandaki mabondeli mama na biso mema une église bande konanga basi bazo mema une église soki ak église okenda ngo na kobatama po soki na yebaki ak église tango akoya eza makelele donc ko risque na bengana po esprit nanga ba ogangelanga kanda wani kozonga pa na ye yango moni mama papa o vivre kana mwasi na ndako mwasi compréhension o vivre kana papa na ndako papa compréhension kota mabondeli luka vrai basali ya nzambe bobondela eza na eloko moko ezota e compréhension kati na bino ezali omoni nde sikoyo tangu na ye kobala mabote ezalaki lisusu te na tante kozwa mwasi mibale parfois monde ya ténèbre yebi ete nakomi neti kizengi naoki kobota na ye orke plus pire mabote eza kaka te ozomona alors ekome kosala nga susi tangu nazokende nakoya kozonga parti oyo tikali oyo nakoexplika ngo puisque naaki kozwa lisusu mwasi ya mibale baki kopesa ngai ye à partir ya madame à partir ya madame Jacqueline na niveau ya monde santeritaire nde ayaki kosalisa nga mariage na sirène de montagne ya monde ya Zagoro déesse moko ya sirène wana nde baye kosalisa nga mariage pa na ye na contrat nini tokoya kolobela tina na contrat ki sirène wana asala nini abundela nga ponga na leka kozwa mwana tokoya kolobela ngo tango tokoya na émission oyo koya lo tozo côté témoignage nabi ke bana nzambe obi alobi te point na continuer po toza na ba partie donc le quoi place wana ngena continuer moi moke yango na lobeli wana ba mission ba pesa ki biso balobaki na biso toluka l'église oyo bazo sambela nzambe ya solo toluka to détruire l'église wana ba oyo bazo sambela nzambe ya lokuta to appuyer bango ba Kristo o bazo sambela nzambe ya solo to luka bango to boma bango to lia bango donc pendant 24 ans to bandaki ko boma ba pasteur ko lia bango to bandaki ko boma ba prophète ko lia bango ba évangéliste ko boma ko lia bango sert azoyemba kitoko kutena biso to kange to bomie to leye pona nini c'est parce que ndenge tozali awa tozolanda émission oyo bana nzambe bele ba olanda émission oyo mais tozali des groupes ndenge tozali ana sena mokili ba pasteur bazali ebele ba prophète bazali ebele ba évangéliste bazali ebele mais toza des groupes tozali bana na nzambe na batu na nzambe bana na nzambe baza banani bana na nzambe baza ba o bazo tosa nzambe bazo banga nzambe bazo sela nzambe bango to bande kokoka kosimba bango te to bande komona bango makila na place toki bango bakima biso biso to bande kokima bango mokomona mo Kristo auti kosambela auti koyemba asera yembi kitoko mazane sika moko oya bebisana kina nzambe puisque tozali na deux sortes ya repentance tozali na repentance mosusu oyo mutu yo moko okoki ko se repentir nzamba yo kio mawa mezali na repentance musu o sala na nzela na lisumu wana ezo déclarer yo donc lisumu kati na lisumu libanda lisumu ezo déclarer eza nini o panza libala batu po yo kota na libala wana eza lisumu kati lisumu soko sali repentance yo moko esimba te il faut luka un vrai sacrificateur oyo ki salisumu wana soni po etika yo soko bombi lisumu wana eza lokola nyamo zo bombe na kati ya lidesu yango mutekolia yo po nyama ya na kati ya lidesu yango nde liaka lidesu soko bombi yango ngonde kolia yango moni monde a ténèbres to bande ko profiter ko kota na via ba Kristo mo Kristo azo sambela azo yemba makasi azo te ya makasi
mais alongolisa mwasi moko zeme, mais alongola zeme eloko wana aluka sacrificateur te ayokisa lisumu wana soni. Tangu tokomona sambeli makasi azobima toko remarke ye na nzoto na ye makile zate. Tozalaki kotelema liboso ya l'église ba Kristo ba matomona bango makila tokima o tokomona kaka abimi azana makila te ba moto identifier aza biso oyo malgré zo sambela o sangana batu babebisa misala na biso mais ye abebisa na nzambe sika boye alongola zeme nano okisi lisumu wana sonité tokozwa to bwakeli yo maladi na nzoto tokozwa to kotiselo sterilité na nzoto tokozwa yo mususu to bomi yo mbala moko tokozo mususu to kangi libala na yo to tiona molimo ya kiseliba prolongé à partir ya lisumu wana to découvrir zakati na yo yango moni nzamba lobi na biso na mokanda na Proverbe chapitre 28 verset 13 alobi moto oyo abombaka mabe na ye vi na ye tikalaki kobonga te mais mutu oyo abimisaka mabe na ye na poasa pe atikaka yango yende azwaka mawa na nzambe. Zeminini yo longola mo Kristo ese soyo kisango oyokisango soni mususu yango nde mutezali diable azokota na kati nango pona ko bloquer vi na yo. Libala batunini yo panza mobali ya batunini yo botola mwasi ya batunini yo bima na ye mwasi ya libala yo bima na ye obibenga champion yango nde lelo kolela na yo osali 30 ans osala lisumu wana lelo lelaka ba famille boy ochanze beglise ebele mena nzela lisumu nde diable diembela yango apesa okacha susu za siso wana prison. Bien aimé nzamba tinga na koluka yo na fungola yo miso otale loko nini yo lelisaka yo boyokaki likambo ya mwasi o na ngola toyebisaki no na témoignage lekaki na témoignage feza numéro 2 tolobelaki bino ndenge nini mwasi oyo na kati ya ngola akabi makila mutu pa mutu mususu e blokaki mabota metango a confessaki nzamba afungolaki mabota. Bien aimé lisumu nini ozobomba po lelo diable akanga makaka na lisumu wana po yozwa lobi kote ko hésiter te numéro nangeza affiché benga numéro nangeza affiché wana ko hésiter te benga tokosambela po na yo okomona loboko na nzambe kokita nzamba kolimbisa masumu na pa kofungolela yo porte oye kozala porte ya bénédiction pe ya miracle et si kozali soko lobi amen ekokisamela yo bongo na kombo na Yesu Kristo okomante pa amen wana nzamba komona kondima na yo akosalelo ya koleka. Vous comprenez? Donc to bandaki ko détruire ba via ba pe ko bebisa ba via ya ba Kristo kaka na makambo mike mike o mo Kristo a négligaka yoka diable ebisa kibiso to kota to bebisa via ba Kristo mo Kristo azomona mususu azokima lisumu olongola zemi okima lisumu ekobo okima lisumu masanga azokima masumu nyonso matikali na lisumu moko azobosa na kanda atikali na lisumu moko azobosa na makanisi atikokanisa mingi atikali na lisumu moko azobosa na kolula atikali na lisumu moko azobosa na kozanga kokaba bolingo kati na ezate asalela kape nzambe te abosani keza lisumu tala soko salela ka nzambe te za lisumu soko banga kape nzambe te za lisumu soko sambela kape nzambe te za lisumu soko kanisaka mingi olie otia nzambe na preuve na mabonde na likambo na yo yo likambo wana epesa yo estome epesa yo batension za lisumu nde biloko diable atindaki biso to contrôler biebe na kati ya bavie ya bato po tolelisa bango po tangu yo ozali na makanisi mingi biso totindeli yo antenne na biso amoni oza na makanisi wana tokoti kati wana tobandi kotindikelo bakanisa kotinda toki kozwa pe ba antenne na biso ya bandoki o baza ba camarade na yo o baza bandeko na yo
tokomi kotinda bango banda koya koyebisa yo makambo kaka esika makambo no ezali muso na ba problème na libala na yo olotsa mabondeli yo ke beti ba problème ya lisolo pa ndeko na yo obeti lisolo pa ya ba camarade na yo ale diable akotinda biso sikoyo bandeko no o baza bandoko betela ki lisolo ba banda kokende kotiala yo commentaire na ba problème wana eya grave potango ezo ya grave yo pe makanisi ezo sala nini ezo mata nde diable azo kokanga vi na yo nde diable azo kolelisa yo lobi baoki muta kufi na tension bandoki bakote na kati ya likambo wana yoka na yebiso eloko moko mukolo moko ezalaki na bandoki moko wana na ovanda na sima liberté na temple nango yaki na sima liberté na lopango wana namoni na kati ya ndako na nga groupe bandoki baye tangu groupe bandoki wana baye na moye grand maître to ekoluka yo to bande koyebana na basini oyo aza ndoki oyo aza boye na basini bayebisinga balobi toyekoluka yo tozali na ndeko na biso moko tozolinga toboma tolia aza ndeko na biso makila na biso mais mwasi aza na ye na ndaku azosambela makasi tozokoka kozwa ndeko na biso te mpo na butu soki kaka balali na mwasi wana pembeni lokola mwasi wana osambela mingi mobali azokoma moto tomona ke moto na makila do moya kosimba kuta eza te puisque oyebi biso toliaka nde na butu oyo esalamaka na moi eza oyo tosalaki na butu nayebisi bango likambo te tozoprépare plan tokozwa ye bien aimé landa na pesi bango mayele awa ndoki na nganga basangani yo za na bitumba na bomo ino okendaka koluka nini epa banganga po ete nganga na ndoki bazali moto moko bien aimé kimele pa na Yesu Kristo yalobi na mokanda na Matthieu chapitre 11 verset 28 bino bato bolembi bozomona pasi boya na mikumba na bino epai na ngai Yesu Kristo ne mutapesaka kimia bien aimé kimelaka pa nani na ba problème na yo na ebisi bango ndenga zali wana bo banga te tozotinda mwasi moko ya ndoki oya kozala membre na biso ya ténèbre mwasi wana kolingana na mobali wana na makasi lokola mobali asambelaka te aza na vie ya masanga soki balingani na mwasi wana komeme na alire ya masanga ya koleka mobali akokoma soulard ya makasi mwasi wana kobanda kolalisa ye meme libanda po ekotisa pena shock na kati ya mwasi oyo abondelaka mingi na kati ya ndako na segi na kati ya monde ya ténèbre batindeli ngai mwasi moko oyo azalaki ndoki aza ndoki me aza pe sirene na butu ezali na basi mosusu aza mutu boye na moi me na butu aza sirene aza ndoki bazali eza pe na mibali mosusu aza mobali na moi abotama pe na mutu me na butu aza prince aza ndoki eloko nini epase mwasi wana ye topesi ye mission tosangani na bandoki ya famille ya mobali wana topesi mwasi wana mission ntango topesi ye mission mwasi wana akomika na nzela ya mobali wana place nyonso avandaka biso na monde ya ténèbre toyebi place nyonso amelaka na monde ya ténèbre toyebi tokotisi mwasi wana bote abimi nango ya basirene ntina moyo otali efolula apiége mobali wana peti ya réussir ye talaka mobali ya kati na masumu na masanga ntango azwi mobali wana akomi kolalisa mobali wana libanda mobali wana akomi soulard plus pire mwasi oyo atiki nzambe te tozoluka ye tozozwa ye kaka te mpo na nzela na ye mobali akosala kindumba mobali akomela masanga ntango mwasi wana azozongana azokende eglize azoya na ndako aosenga mabondeli epa basali ya nzambe na eglize azoya na ndako azobondela mabondeli ya mwasi wana ezosauve toujours mobali eloko nini epase frère mon frère mwasi wana tellement mobali akomi nako découcher tala diable yaka na intimidation diable soko aza na mission ya kokota na kati ya libala na yo aza na mission ya kokota na kati ya bomoi na yo akomultiplie bitumba na façon moko mo Kristo po yo olemba po ozwa kanda
po otondisama na makanisi ofongola porte ya kota a opérer mission oyo aza nango. Yango moni nzambe alobi na mokanda na Jean chapitre 10 verset 10, moyibi ayaka pona koboma, moyibi ayaka pona koyiba, koboma pe kobebisa. Yesu Kristo ayaki pona kopesa biso bomoi. Bien-aimé, bitumba oyo ezo passé na yo, ba problème eza ko se multiplier, yeba diable ndezo se multiplier bitumba wana, yeba diable ndezo se multiplier na ba problème wana, mais yo ko fongola porte te, secret za moko mabolongo kaka na se, lela epa na nzambe, nzambe na bisa eshuwaka te, okozwe yano, esi kozali muto mitungisa mi ozwe yano na kati na témoignage oyo, lobaka kamen commenter pe amen, nzamba kokota likambuno a traiter ba cas difficile na yo. Vous comprenez? Moi si oya komi kolela mingi, a komi kobetela yaya na ya mwasi, né de la famille na bango di solo. Ok, né de la famille na bango na zandoki. Tango azobetele li solo, né de la famille azopeseka conseil pas aller kinayi. Bandoki o bazongi supa na ngai. Balobi grand maître, malgré mission to komi kolalisa mobali même libanda, to matisi to ya kwiti, mais moi si wana ba prière aussi la tena bi bon ça va. Boluka bandoki ya famille ya mwasi na butu na butu alelo. Bosa na bango réunion, boyoka na pourcentage po ba céder mobali wana mbala moko. Na butu ba keti na mboka ya ba mobali wana baluki bandoki ya famille na bango. Basangani. Tangu basangani, baobi mena Kishasa. Yaya mwasa zandoke sengel to bengai, ba bengi yake. Basali réunion bandoki na butu. Bakute na famille ya mwasi, ba pesi yaya ya mwasi. O mwasi abete la kaba problème nae. Bitumbezo le kana kati ya ndaku na bango. Mwasi wana bete la ka yaya nebi yana bango aliboso po conseiller. Ok yaya wana zandoki. Ba pesi esi commission balobi non. Yondengo zawana. Kende tunale kinaona tongo ba problème ezole kakandeni kimi ekote soka bisi obongo oyebise ke non trop c'est trop ezana nganga moko za kuna Vasco soki tokepa nganga wana tokozwa solution makambo oyo nalingi mo Kristo moko comprendre mutu nyonso sokoza na problème aka komembo na ndako banganga yeba kazali antenne ya bandoki ya famille na yo bazoluka bakota na kati na yo fongola porte posoko keka banganga oke komikaba ebele bakota bandako banganga bakaba mabota na bango ebele bakota na bandako banganga bakaba betwali na bango ebele bakota na bandako banganga bakaba pe mabala na bango okota na ndako angango kenda koluka kisi bapese mobali ya butu lelo koma koluka libalo zwakate okota na ndako anganga okenda koluka kisi musu ya protection bayiba musala na yo lelo koma kolela mbongo bande ko simba ngo lisusu te po monde ténèbres sala nini abendango ozobona eloko nini passé aleleli ya biso to kepa nganga moko zana kuna Vasco likambo akosele leko leki abinonga na Yesu Kristo no kenanda kwa nganga te yaya ki na butu to déranger yaya tolobi yo tsaye kaka pression lokolo za yaya na ye yebise ke yo za yaya to sa yo ana poso kimia o ana posa to zangaye moi ça zo yebisa ka ba pasteur makambo yaya komi kwa ko tsale ki pression ne photo kende makambo ekosila camarade nanga moko akenda makambo esila bien aimé yo kandenge be évangéliste diable basala ke évangélisation pona kokotsa batuli felo nani amemela yo évangélisation ya kokena bandako banganga eza na évangéliste belé ya monde à ténèbres oyo baza na église batondisi batu na kosala ba pratique bazokotsa bana na nzambe na lifelo bakotsa na bana na nzambe na kati ya ba prison koya na Yesu Kristo ekomi pembeni bobongola mitema na bino tala monde à ténèbres na zo sala évangélisation atie leki pression leki aboko céder na butu to komo déranger yaya wana tobi yo tsaye kaka pression akosede yaya tele ki pression leka kenda ko ebisa ba pasteur makambo leka cede obina kende kaka bien aimé tali kamonezo umela kotika nzambe te nzambe si ate ate date ate na jour pona solution likambo na yo parfois tikala kaka jour moko po likambo no salama monde à ténèbres moni déjà jour wana partir banteni batela yo batindeli yo distraction batindeli yo envoûtement otiki nzambe obungi nzela
yeba ke molimo mosanto esalaka esika masumu eza te. Mpo na Romains chapitre 3 verset 23, Bible elobi na biso tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Lisumu nyonso eza libanda bokonzi na Nzambe. Esika masumu eza esika na molimo mosanto yaka te. Moto asali masumu azangi bokonzi na Nzambe. Bien aimé, kosala masumu te. Kokota lifelo te mpo na posa libala. Kokota lifelo te mpo na posa mbongo. Kokota lifelo te mpo na posa mabota. Nzambe aye koluka yo. Kolukelo komoko te na makasi. Tambola kaka na kobanga Nzambe. Tambola kaka na kosalela Nzambe. Tambola kaka na vie de prière. Okomona loboko na Nzambe. Oyo balobake Nzambe eumelaka, bayebi koluka Nzambe te. Tambola kaka na kobanga Nzambe, kosambela Nzambe pe kosalela Nzambe. Inane kozala ebele. Chaque année bakokamwa vie na yo na quartier vandi. Chaque année bakokamwa vie na yo na mboko yo vandi. Soko yebi eza yo loba amen nyonso ekokisama po na yo na kombo na Yesu Kristo pe komante yango. Oyebelo konini est passé. Moi si oya cédé pression ya yeleki ya liboso baye pananga tango baye pananga na tini bason biloko cérémonie salami OK na yaya na etoye bani azandoki bien de menani akabayo nani atekayo nani dirija yo na banda kwa molili po yo lela o nyonso dirija na banda kwa molili mabele fungwa memelaye kasi yo ozozwa lobiko na part ya Yesu Kristo na nzela liloba na epe na témoignage oyo bakoti na kati ya temple cérémonie ebandi toyebisi mama benga kombo ya mobali na yo abengi kombo ya mobali na bimi na kitalatala tozwi mobali ne tobalusi esoso totie na kati ya cercueil toyebisi ezonga lelo mobali na koyava bien aimé ozo comprendre ke ngande na mvutaki mobali oyo natindelaki antenne po banda ko découcher natindelaki antenne po akotaka ba air tardif natindelaki antenne po koma muta milangwa ezalaki ngana association libota na ye kaka ngai na association libota na ye to utiliser lisusu yaya na ye po ya kokota na kati ya ndako na biso kaka ngai moko na yebisi ye sikoyo zonga okomona mobali no lelo akoya avant ndenge na lobaki na ye mwasi amoni mobali aye avant 15 heures mwasi akamwa lobi mobali na ngai yaka avant te ba air tardif lelo aye avant ekomeli na badoute Saint-Esprit akomobundisa ye mwasi makanise komie na motema eske na keko kaba mobali na ngate eske mobali na nga kokufa te makambo bwesemi na mobali na nga mobali akomi kaka pembeni ya mwasi nga na olanda ngo na kitalatala yaya mwasi pandoki aya komoseka komobeta maboko po ye mutebi mission sali mobali asenga mwasi maya kosukola shero zolamba nini fungwa na natala esika mwasi zolamba mobali avandi wana Chéri telanga nanu na munalia bolingo ezongi mobeso ya komoseka komofitele mwasi omoni makambo salame mena kati ya mwasi ezosimba te mwasi alambi rapide a servir biloko asuko ya tunya okende wapi aboko esa ya bina okomaka liboso mwasi ake na église tango akei na église esika nga nazaki na kati ya temple mo mwasi azokota église na bandi koseka na obi ake kolukani na église susu tozu musu tozolia na butwa lelo mwasi ake na église ake kuta bazo prier mwasi akoti na prière esi l'équipe a passé na confesser na tiki Nzambe tala makambo na moni yaya takinga presso toke kota nanda kwa nganga ndenge bebisa kinga mobali akozonga vana mwepe mobali azonga va nazo banga na kabi mobali Nzamba limbisanga pasteur na kema be na tamboli mabe pasteur soko banga te pasteur watanga bandi ko yambise Yesu Kristo diable ayebisinga mbala moko alobi yebisa yaya naye akendo bimise na église wana pona nini atika ke kota na église wana ezalaki déjà retard mama oya confessé malgré confessé tozaka na contrôler ka soso wana na kata temple 0h30 koki bandoki ya famille ya mobali baye bandoki ya famille ya mwasi o basalaki pour ba faciliter bateka bokilo na bango baye to sangani bobi bon mutu na biso to balusa ki soso sikoyo pesa bisoye biso to peso pourcentage no ya makila na bimiso soso wana likolo ya cercueil na zwimbeli na bandi kukata soso wana mutu kingo ya soso ekome bende ezokata na te na bandi kokata soso mutu kingo wana ekome bende
nazo déclarer lokola mosali na nzambe yo oyo monde ténèbre kangaki yo ekotaki na ya na kati ya bato basalaki programme ezalaki programme na bango Yesu na nzela témoignage o lelo aye kotia pe programme mpo na yo programme na Yesu Kristo esika o bakangaki yo esika wana ozo compliquer monde à ténèbre présence ozo compliquer monde à ténèbre na kombo na Yesu Kristo sokolobi amene kokisa mabongo mpo na yo oyebelo konine passé mon frère tozo kate kingo simbité deuxième jour troisième jour mandoki bazonge simbate tobi tokosala ndenge ni mabondeli ya mwasi toki malgré tokangi mobali aka na kisime poto boma nzamba permettre te kingo ya soso ezokoma ebende tikete kingo nwe koma ebende nzoto nwe koma ebende nze Yesu Kristo alatisa yo ebende ya molimo mosanto ata babeti yo arme ya bandoki ekozwa yo te ata babeti yo flèche ya bandoki ekozwa yo te ata kibota bandoki Yesu Kristo alatisa antibali ebende esika oza soko ozoloba meni ekokisa mabongo mpo na yo na kombo na Yesu Kristo ntango ozokomante mpe amen Yesu Kristo osala bolambo likolo na yo ndenge ozoloba amen ekokisa mabongo mon frère to sali réunion to lobino il faut to mema likambo yango na grande puissance to mukolo to meme yango na grande puissance pa Marie Maïgouane lobi bo siko zwa soso yango yaka nango natala soso na seke soso el sutesi elimwe soso elimwe to luka mobalo to bomae to ko kalsuste to luki mwasi to bomé to ko kalsuste mobalo akoti na vie de prière yaya mwasi na kufa mort subite tikete nzambe aboma banteni nyonso batinda ke pa na bino nzambe aboma banteni nyonso batana nzela na yo nzambe afongola mabele emela banteni nyonso oyo batana nzela na yo pona koluka kopesa information na monde à ténèbres pona ko détruire vie na yo lelo o nyonso za antenne na libota na yo ateka kalibota na yo akaba kalibota na yo ezala za nani mabele fungwa memela ye na kombo na Yesu Kristo tangu soso wana elimwe yaya mwasi wana kufa mort subite ndekwa mobali mibale ya mwasi na mobali balandana o bataki ndeko na bango na likel bababomaye balandana na 3 jours bakufa oya kufi lelo après 2 jours oya kufi ebimineti oya kufi boso kufi na tension émotion munenga OK balandani bakufi nini nzamba frappé bango po mobali wana zongi na vie de prière bien aimé o nyonso sala ekao makita o nyonso akoti sona ba prison bandoki o nyonso akanga vie na yo nzamba fongola mabele mela bango na kombo na Yesu Christ bo s'abonner belé o ezaki 6e partie na biso tozo continuer témoignage na ba série ya ba partie po boye ba témoignage oyo tina suka bo s'abonner pe bo partager ozana ba situation moko difficile o ezo lekele zo nyokola yo kotika Yesu te kangama kaka na Yesu eloko moko ezo compliquer vie na yo po eloko nyonso na vie nozo luka solution nango solution ezo mona na te mais ezo se multiplier yeba que quelque part bakanga yo na prison ko hésiter te numéro na biso eza wana eza 081 43 30 475 benga biso eza pe ya kokoma wana s'abonner na DVM Daniel TV na pesimbo tebele na Pasteur Ezekiel campagne d'évangélisation ezobanda awanelanga Pasteur Ezekiel ya combat spirituel na Belgique campagne d'évangélisation ezobanda soutien à mabondeli soutien à évangélisation maman na biso Bibi Ishingo évangéliste national intercesseur Bibi Ishingo bambo tebele et maman na biso maman Thérèse aux États-Unis bambo tebele intercesseur à makasi oya bondela kapona la bonne nouvelle nzamba monayo maman na biso kanku pungu kanku na Lubumbashi évangéliste national pungu kanku Lisette ba témoignage zo banda bientôt ba campagne zo banda soutien na bino bana na nzambe pour musala nzambe tambola to pesimbo tebele na papa Pati mama Jetou esika bozali bambo tebele mama Chacha bambo tebele frère junior bisiko zali to pesi mbote ebele na mama Jessica to pesi bambote na mama na biso intercesseuse mama Patricia Mundele bambote ebele campagne ezobanda
soutien na na musala nzambe et topesi mbote na mwana nanga Josué, Mama Doris, conseiller à la bonne nouvelle, Mama conseiller, ba campagne ezo banda, Mama Doris, Papa Belam, Bambote Belami, Bambote Belé Sika Bozali, Pasteur Serge, Bambote Belé, na France, Pasteur Serge, campagne ezo banda, donc Bambote Belé, protocole na biso, fiston, hein, ba campagne ezo banda, donc il faut ma bonne deli mikolo eza makasi po boyamba bato ndenge na ndenge. Papa nanga Chibin, Chibamba, Bambote Belé, Papa nanga Aerego, Aidini Abala, Bambote Belé, Tobo Sanité, ma sœur Rihanna Chole. Rihanna Chole, Bambote Belé, Sikozali, Junior Diaso, Bambote Belé, Chiki Mukadi, Bambote Belé, pe, na mama na biso, Tati Kingedi, mama na miracle, Bambote Belé, Nzamba mona bino soki Yesu Kristo azongite tokute na émission koya esika boza bosimbi mitema na bino nzamba lola topesi yo merci po tozali nzambe obongi na lokumu ozali nzambe oyo tikalaka na nyongwa moto te kuma masanjolama ozali papa monene papa malamu papa tobandaki na yo lokola alpha to succès lokola omega tikete bana na yo nyonso bakolanda témoignage oyo balongwa na boumbu pe babima na ba prison bazala délivrer po bazwa bolimbisa masumu na bango na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen. Merci beaucoup, Tekutan Balayasima.